kolala kolamuka eza petite te boza bongo on dirait qu'il y a Sentinelle TV na petit déjeuner. Petit déjeuner à lelo nangi na partager moi ba témoignage bato batinelinga pe babina expliquer bango makambo ya musique congolaise. Alors avant na kota vraiment na kopekisa bino boyoka ba musique ya bato ebele ba nganga pe na lobango ba nganga bato bele batiaki tembe tolanda nanu ba extrait o mibale. Après nga mona ozongela bino na plateau pour na yebisa bino masolo yango ndenge yali. Let's go now. Bato yoka explication ya ka diaboliquement. Yoka to vanga boza mise ma 14 explicateur to respirateur. Explication ya ka partir ya bilo on a vu. Mutalo consommer nga un problème. Tu as consommer na e. Au moment tu vas beta consommer au moment tu. Redi a beta ba conseil mususu. Ni rekoye bato ba kufi au moment ba nini ba dégâts on est ensemble. Bato ba kina na se bato ba kufat. Que je sali ba ilo kanto lando nga remi anisina lobite que na trahi na lobinde kaka que bato ba kufi père il y a beta concert mo ki na ko sa concert mo c'est sarama c'est d'après ça bato kufa yolo ande ozomona ba consommateur ba du problème moi na marque wan mais so yo kana mutazo yemba na yeba makamna ye ozo yo kanu kaka siko etinda ka sentiment na ba sali ensemble ba comment on le la bato ba fétiche. Comment on dit musique ya kana moi qui c'est qui trop bazaiko ana obno beta donné au monde dit qui c'est qui trop bampi donné au monde dit qui c'est qui trop est-ce que vous confirmez que na lelo pe musique za boye ba misela biso c'est na biso za banga ba peut-être que ba banga te pesa moi tata masili puta ali kaka na presse ba tutaye ya siko ba banga te na zo banga yo ka giti sona lo ba tuso ba mona na zo me ba tuso lo bango ma papa le malé mal yo ka yote ado ciselé petit mo boy. Il y a trop de 5, 6, 8 personnes, il y a danger. Peut-être que peut-être on peut à Jésus là et zo battre la bino oui voilà c'est un des ans so la kena imbangu mais ndele msusuye ozomona ba mo sibite zali batazokufa avulali akofi tout le bapé vérité. Oui, et qui HB Poussani, est-ce qu'on s'est rappelé l'époque aux Alaranani? Histoire chapeau. Ça va, bisodé, tout ça va ici au premier. Attends, tu l'as bête. Ni les gars. Les gars avant, il y a le bain, on a 5 mots le bain, ni les gars. Pas ici, bon, voilà, on a peine à ok. Bah, ça, ni n'a fait ça, c'est un chapeau, voilà, Kofi, me tape. Bon. Ce qui confie après ça ici au nini c'est ça c'est ça après ça après ça pour les arracher le bibo comme le wakanso nga kutu bakamba bakansana ngate pour nini na la camarade kanyama no kansana na biso kangameni après ça un chapeau na nanga batu balobaka na costume avec ça bon est-ce que là on m'appelle et ça nini les gars nini le kaka yango elekati esala matina bashora mbemba pe akuta ngata la kena otekela Kofi de monda ba pesa na deuxième titre ya champion la kena otekeli asimanga na mapeka Kofi ameninga na pemela ibisinga 12 balles est-ce que ko bomo qu'est-ce que noté voilà vient nga mo pao ada 12 balles ko bomo qu'est-ce que noté akamati mbongo na pesinga pour la kena otekeli ba munda to bimina libanda waza mbinza na venu de la Prague sur la bourse à la raté. Le binongo bon que c'est un habitant en bon matin. Donc est-ce que tout le baralelo au vérité ceux qui musiciens kabelu là-bas faut ça attention car ma pas kuta nango nazo bana banga muté car ma pas kuta nango yo so ka bakumba car ma pas so ka ngotseleng c'est que mutakumba mo mtatouché à partir à la femme tout une femme à partir à la femme car ma pas kuta nango. Ngana yana kutawa opesa 500 opesa 500 francs na tongo na poko senga soso yoka ba vision basala ngo yoka subilo akarma pa kito ba rumba na ge mtunta sala ngwazali na sima moi si atindi alibu ayibi 61 so rambemba ba yiba yibe 650 et ça ma c'est que musique ça passe papa so za moi no lingata za musicien kolingate aza musicien. Le temps que c'est bâti, ça va m'accompagner mon sous. Mais c'est parce que mon ate ne va me faire ton sachet quoi. On t'a ça il aura bien la vie. Artiste à danger. Il y aura prononciation. Visionnaire. Artiste à danger.
obeti na Zaiko petolo ba vérité ba bande ko mona yango nze OK c'est moi qui succès nze moto pesa viens dans bombate obi ke Zaiko pe ba ina moto yonjika bom viens dans bombate et kisi et magie viens je ça dans bombate nze la mbete nze la vie bon on a beto solo te ya deve monde guide escargot patia on a jeune pour jeune deve monde amtalo ba yem guide escargot ba comment on a journal vieux deve mwanda alobi bien que musicien za bon serviteur à Satan yem ta simbara Zaiko tango akufi ba benga ba musicien Zaiko no so na sima balobi tala sani yango nana rozo ba msuba wela masanga ngalwa na zaka tona mama musique na landa via deve mwanda comme le serif ba tenzungu ba ke 3 femmes tazoka ngazate via ye atali habiter na ozango yango omone pesa mobulu balingi balia ndemo na josa le but so balingi boli aboya totambulaka nzela moko yango mo nakina sa famille de bona banga mutune na lo mutu akansanga za na ngo pona mbongo te kasi bongo soki bozo beta ba client ba bozo teka ba voyage mbongo te zoke oye azana kati ya monzo wana o azo participer na kati po a bénéficier plus que bino il faut bénéficier plus que bino yango moni ba leader mingi ba bengana so limite ke na yo. Donc, il faut comprendre que c'est bénéficier beaucoup plus. Ça peut être sacrifice ou ça aura plus qui en va bénéficier. Attends, au moins, la ministère de il y a un danger, mais l'idée a besoin de bien. Donc, il y a un sacrifice à ça là. Andi Mara. Si la musique utilisée, la musique au salaire succès, à la longue, lobby conséquence est bon, moni, ce qui te baka, Yesu Christ comme ta kene panzambi. Yesu Christ comme ta zonga, ata ba pape ba kenda ate. Yesu Christ ata nga zonga ki ayesi biso na zonga pa ya tata. Ce qui te yebi, tant plato kendaka, nani to komaka, ne ba tena simba kisite. Tant to kota na monde wana, okufiti. Tant okufi, ngala to yebi te kuna ba koma banani. Pour les 6 personnes, suka nango, tant osenga mtasuka kete, iyo moko tobo ite mutu za kufa me to kufa kana ba condition mo zabi moi mutu mo ala libo lo ya kufi akufi mort sibiti le yebi kota kete le musu ba beta de chaque jour le musu ba kana de ba singa chaque jour donc kuna on ne sait jamais. Est-ce que la musique ils appellent loko ou fétichement peut-être kotaka ezaki volonté na yote mais par groupe ba kotsaka yo lelo pour reketa nango ezali ko e ba to ba kota pe ya koti na kolukanini. Bon, netinga les bakotsaka bino tant que wana kati ya monde ya musique bakotsaka bino mutu wana azoluka nini le msu bureau na yo yo le bitenga la osimba te bureau signé yamo ba bureau mingi mais ma poto azolo soki pas signé longo mo la penine donc yem za komema out ba ke donc si batina mi ka kokoti directeur na artiste msu andimi charge wana yo boy oza mona makama ndenge za OK vina orambo asala oifa sala oyozoluba on va dire que bah tout peut pas dire bah confirmer mais yo ce que ça la monter non on n'a pas ça la monter de passer dans la petite mission donc jamais on ça la on n'est pas royal la monter parce que on a des petite mission on a notre mission sobosi ça la boy sobosi qu'il y a mort qui sont mort on est là qui a mort papa André père on a ça na maman emo ba tout ba ebi papa André là qui sont mort on est tout ça normalement makambo baba kindo qui na yeba makambo belé moko boye sobozi kende sala boye zonga sa boye mama ba sirene na ye boye bilima na ba mai ngai funa kutana kana na sala ka boye donc gloire à Dieu kaka parce que akardanga le tout justice tu ko na za pena vini na libo grâce à Nzambe grâce que no malembe na mort ni bondo ndi yo bondo kindi ndi ozoluba wana yumu mtono kindi oui peut-être ozana ye ya tika na kataka bien la kiti na zu papa ndo to koti na kataka to zu ba mort no beto yo zo biloko o to ki no posa poto sana na musala mona magie o to no sana e ba mort ni oton bozo ngo bozu ba mort ni bokina na bango wapi ba travail zali ba o zo musaba fléri non après to no kunda bango quelque part ko lo bimbe to ba ko lo bimbe bo peut-être to yebite ne bon ba no suka na ko na cimetière essentiel biso to sura déjà na papa André qu'on fait payer mon enveloppe na ba franc congolais est belé donc c'est la valeur à $100 descend tout suite ba bleu to non pour ça donc voilà donc Kofi le roi toi dans des mots rosa sur Kofi donc on est ba vieux tout service on a tout yum to no salon par service par mission on a gagné combien bon on a gagné ba mbo mo ba déjà on a ba déjà na ba bilamba mo boy moi ya la tiango beso moni jibala te ba déjà lo bana n'importe que s'il vous plaît ba bébé votre biso ba congolais vi ba Brazzaville
ou le terme congolais bien le terme kino. Donc badej na bengo badej ça dit badej le roi de biso to benga awa le roi na Congo le roi ba 10 francs donc ba mo tara ba $100 ils ont ba 10 francs ni biso to vivre la vie ya ba ngolo le ils ont robelo monter mais na Congo il y a moyen maintenant que mon guerrier ça patron pour appeler ça biso appeler sur moi $100 moi 200 moi 300 à tout indo ça n'importe quoi au moment donc donc ne vit en total le vinde de mokende tala ko faire muta kitata na e azo comprendre que mokende liwa tala album oyo 13e apôtre sogeni tala boki Jésus Christ mabanga trop l'esprit ka que ça o gele mao ozo comprendre pas azo comprendre déjà que azo dit ozo mona donc tout batu bele balanda 13e apôtre wana parce que ceux qui va mission tout bazanga na Congo ceux qui magie ceux qui mission la rake pour régner faut en magie Kofi Olomide aza numéro 1 ya ba mission tout ya Congo wala ngazo confirmer ngala mona ba ministre ya Congo ba simba ba kisi fa Kofi na mona ba mission musia ba kasa mususu bazo zo ba kisi fa Kofi donc Kofi aza ye monganga abetra maboko 3 fois boy comme $100 après sauf ta transport abela ba makila batu on a donc ça dit aussi aux Assyriens na makambo yo zulu ba bele ba otala biso na monde entier Congo promo itala mara partout dans le monde est-ce que makambo yo zulu boza Syriens dans ça Syriens na ma zulu ba nga mon ebi eza na jour mususu bo maman mi pauvre maman pauvreté parce qu'elle a vie pauvre papa Charles Agwepa maman mi comme ça yana parlé on a ba otunga on a vieji biana azu ça la chantier na mon fleury on a porte na mon fleury on a porte na abeti moi j'ai rapporté moi abeti on demo le kufa siliki aza beti ko fa m ko porter ina ya chong porter Moscou vie je fou la mamba yana parler tena ni ve Jonigo aye aye ou t'as vu abeta scrap ba maso ba otonga vu maman fâché oh vu fâché mo dans les vidéos de ve Jonigo mal pas on a grand frère na ya oh bi mal pas on ngai oh ve Jonigo mo na ti ba c'est bi ma pena quoi donc oh tellement zo vie ke ngana dae pour botre le pont on a so ba didisto no botre ba denturo le pont on a ba bien ngai ve Jonigo ta ka ma bengana o asala rabatu et ça ratina famille na e deux ans ndenge na e donc ça assez lima aza mutute lelo ozo bozi yonga tuno ni bandili rom nini entraîneur Kofi bowe na no nini ngala Kofi Olomide bon to welela makamebele ya makamebele benda to welela ngai na futi saite na tika on maboka nzambe parce que na ebe ki yata demo muto ko ko succès ezaka nzambe ya on a tika kango na maboka nzambe ce comme le na komi oloba mo biloko moko mi balé eza parce que etondi na zabe mutu on comprend donc na zo bimisa mo moko mbale pour bato ba comprendre on a peine problème en thème on ba pour me bela mitema potara mboko biso ba devi ba kufa na ba tension makamebele ozo mo na obimisa ba moko mi balé misatu o kabona kwa da ko ramana Kofi Olomide parce que conscience est rezo ngai kia vieux Kofi a ochanga nere mama bena yende mta diabulu ndenga nazo collaborer nae ngapi nazo roi petit diabulu ah vieux achanga la berera na gagner le côté fallait que na berera na salle senga na gagner ta biloko moko boy peut-être na ngala so moi talaka tout abatu parce que mutu to vivre na mokili azaka na intérêt na makamuto so sa la landela rango ngasko na ko mona ki ba intérêt zati vieux utiliser pengai je monde vezo utiliser nga kotinda ngai que nous aurons su que ba musicien ça la boy que nous sala ka ba pété ba chèque combien de pété ba chèque ko faire les vous comprenez comme que biso malembe zo bozi na nebi ko za monter ba to ba la biso ba bi ko za monter ba mona email no changer puis no be changer ba pété ba chèque bo no sala nini pour y aller bon ni ozolo na ba bilamba peut-être body peut-être un ni yo bien na parler chèque bi ka faire big senga na parler ni zo ba kecho petit babele bazate na botanga ba komboka po écrire makambe na matungi wana soki 2 3 4 chèques ba kufa na part ya quartier la te bato ba yebi c'est Kofi Olomide o ngala yebi ozo mona donc petit na nga bibisia azaka danser dans na quartier la te akena pa we répondre botu na bibisia alongwa maison mais alongwa quartier la te kena maison mais poani akanga ndako na kanga ba chave bloko tu ba fongola kena nango sur BBC toilette ne bouchaka ya Kofi Olomide ndaka Kofi via tongela ba appartement na sima ba danseuse mututara na chambre na ye toilette ne bouchaki moi que na toilette ba ningi yete po bango ba na barando bango na bango akiti siko on appelle na escalier asuba na pelouse na ba 2h du matin oh abora miso mo lo mo éclairer le colo na chambre à vie mais viens ça na voyage
akanga ndako na ye akanga bafongola tu ata bamoni mwasi moko azopenye su bibisa ganga vo mamo ekenda bayobenga docteur malala jo wana docteur akofi wana abendaka badanse ya makila osoi disant basala baexamen makila nzoka nde bamakila ala kenda kokono bebisaka bachance bana bato na monde na bango ozomona kolala kolamuka eza bitidi te bino moko uti kolanda bamasolo ya bato bavanda na balanga nzembo bazopesa batémoignage mpo tokomi na ntango ya suka nzambe akomi kotia bango dikidiki bango babimisa baverité mpo boyeba bato nini bovivre na bango ntango nazobisa bino bamiziki wana eza bien te botumba basedi wana boyokaka bien te bolandaka yango te boyoka miziki wana te amfutime ali bolandi bato baliaka na bango balalaka na bango bamelaka na bango. Comment se fait-il weraso naza mutu akisi mwasi naza pasteur siko yebisanga bato bakendaka na église ya ndenge wana sor na bango eza nini bato bayokaka banzembo ya banganga boye nayebisa bino ke bagarçon tu bakoma banganga bokende na bamorgue na butu basakuplaka na bato bakufa bazwaka bamorne basalaka makambo ebele na bato kobebisa bato bondimaka te. Même mikolo oyo na yoki fait rigola aza premier musicien congolais awangani mwana mais tant on a koti na monde spirituel na mona ke fait rigola awangani mwana te biloko ya simba ba pacte simba mwana na peut-être aza na vie à prière ou mwana na peut-être ba kokone ba sambelaka yango faire azoni na kopesa mbongo te po sino ekobebisa misala mwana ayambie kaka pona pression ekobebisa misala ya faire ayambie kaka pona pression to tieye. Comment tata ya mwana tato aboti mwana na ye alala na ndaku azotika mwana na mwasi ya moins de 15 ans alala libanda 4 jours ye na mami watane balali pongi e boyoki ba misusu bazana baliaka ba kaka basimba bakisi basimba biloko nyonso. Alors bokeba ndeko nanga eza bolobo proverbe aluka ba problème e uti na maloba na ngate e uti pa na ngate nga na yebi makambo oyo si na lobango na yebi pe na pesi merci na bandeko même ndeko ozo bozi wana alobi bien que lokola toza déjà na satan na ba démon tokoza suna profiter do ye moko aza sorcier kaka poka ka journaliste azo tuna ye aza spiritualité ozomona aza journaliste aza spiritualité normalement frère oyo soki ayamboli akoko mosali na nzambe aza na posa délivrance zobozi oyo ayebi partout ali abenga aluka ba pasteur solo bayambise Yesu tango nzambe akomi kotinda bimisa ba secret basala na kofi elakisi ke nzambe ana posa na ye peut-être ba journaliste bazo comprendre te musala nezaka ko dénoncer te ayamba Yesu akote ya sakumala mpo ye ayebi masolo ango et puis nzambe akobatela ye nzambe osali makama minene parce que l'air ya déclaré guerre atako kima na Angola na moi kofi akoya na Angola te mais na butu aza tati wata mami wata koya aosalo mabe bolandi 12 balles moko ya bayembi bakenda sango na Kinshasa abetel bino masolo. Bien aimé, ce monde est dirigé par le diable. Tshisekedi, Kamere, Kabila, batwana nusu ba sataniste ba yokani na likita bakita na Kinshasa bagendo silisa makila ba congolais batangisa makila ba congolais. Sorry. IDPS toyeba ngo balobi ezali parti non violence bazaka violente mais violence bako buka siège social na bango soki bazaki mayeli so baza mvutete pona nini bake ko buka ndako a Ruberwa te mutoyo azo organiser ba tuerie nyos na Beni parce que vrai président ya Congo za Kabila te za Ruberwa pona nini bake na kingakati ko buka te mukolo vraiment oyo même secrétaire général oyo azo ba kobenga na Kabila wakoti sika soki mutombo soki Kalev soki na tango wakoti sika et occasion ba elié yango a raté les coches. Il a fallu que Kabila a bomisi sous plus de 500 personnes na Beni kuna. Il a fallu babi mambala moko babi ngana Kabila na ba Rwandais. Ba Rwandais ba kuma kotambola komela noa na kati ya Kinshasa elongi na bango wana ndenge nyefuka bozo mona bango. C'est-à-dire ce monde est dirigé par les diables. Eza la Tshisekedi, eza la Kamere, eza la Kabila, eza la Batouanios ba Ruberwa ba kosuka babi sengimani ba kosuka mabe parce que tango nzambe koki. Nzambe azana contrôle ya mboka Congo. Congo ezali héritage ya Nzambe apesa na ba Congolais apesa na ba tutite
Ce qui biso to simbagi qui cité. Ce qui tant na ba biso ngaite me ba pasteur congolais na ba politicien oya médiocre na ba simbagi qui cité. Mais mboka o wana tozo lia bien comment toza na or toza na diamant toza na nyonso ba yeko asijetir biso en plein 21e siècle tozo vivre na kati esclavagisme. Ya moi makati boy. Pona nini parce que congolais aureno yamba musicien, congolais azo adoré musicien, congolais a une église et pas pasteur satanique et pas pasteur sataniste. Aboyi bato bate ya vérité net biso bobimise biso ba problématique. Et pourtant tozo ya côté à sa malam po bobika. Donc ndeko nanga ngongango nzamba zo lobela bino ba témoignage o nyo surtout bato ba lobi été ya bino ba témoignage nyo surtout o efonga bino misu. Toliaka na bandoki toza diriger na bandoki na ba pasteur na ba yembi na ba musicien na ba tunyoso ba dirigeant mboka baza batamisala mabe eloko makasi ezali to belela makila ma Yesu to sambelaka avant kosombelo ko na coin lipa kwanga dendon wap chango na maboko na nzambe belela makila ma Yesu ezali kolo nango to éviter banani bazo entourer biso bandoki pe ba ye mingi na potoa ba ye na nzela makolo baye na nzela ya regroupement familial bazalaki ba sorcier baliaki ndoki na banoko na bango na batata na bango na bakoko na bango bazana biso batandengo na ba ko supporter ka l'église ba démon batandengo na ba ko kendeka na l'église ba menti. Imagine toi église nekola mangembo au pasteur athée sur sexualité pe azoté sur ba monde pandaminum nenge ba bimaka ba voyage astral mais ti le lezana bato ba kendaka na bango. Si les lois on peut pas kumisa. Entre temps, pasteur wana déjà maté à les habiété. Ti bako kangae, bakangi azana boloko, ba osa ba démarche ba bimise na makala, ba botoli na passeport, ba tu bazo monaka ke bazo kosele makamu. Alors bozali envoûté. Envoûtement wana ezali nzambe te mutu adoki bino. Bino moko bomilokami. Parce que moi na nzamba solo azali oyo ayoka ka afungama. Na sali maté à lelo pour nous savoir que musique ya mokili eza satanique, musique chrétien peut baser mimi basimbikisi tunaka nzambe esika ni okosambela, tunaka nzambe musicien ni okolanda, tunaka nzambe CD ni koyoka. Ngana opesa bino conseil ba CD ya Kofi bobanda déjà kopasola bozikisa nyonso. Ba CD ya ba Fabrigas, ba CD ya ba Ferry, ya ba Redi Amis, ba toya nyonso ba ta soloka, Zaiko bozikisa ngo. Namona watu mso, oh vimba, soki vimba. Me vimba neza milimo nini? Milimo ngubuti. Milimo nkobati. Tala bando ko vimba, omona pe déformation ekota, makamu pe avina we beba. Ndeko na ngai, kolala kolamukeza petitité, petit déjeuner à lelo, tu as eu beaucoup plus kolobela bino makamu nyozo leka na monde artistique. Makamu nyozo leka na ba musique toyokaka. Obimisi na poche na mbongo, okosomba album, osombi CD, osombi DVD, okotisi na ndako elokio na mwasi no na bana. Feregola asundoli mwana te ayibi wana za mwana na ye, mais akoma yiko banga mwana wana alia mbongo na ye, mwana wana ayova na ndako na ye, parce que mwana wana peut-être akoza mwana étoile, akoza la mwana vie à prière, akoza la mwana botama na ndenge mususu. Peu importe, nzambe so aliga visiter tata no mama na akoza danseuse, akoza ndumba, nzambe akiparate. Na kati ya Bible nzamba utiliza bana ndumba, na kati ya Bible nzamba utiliza basi ndumba. Donc peu importe danseuse azaki danseuse oni mais azali mosali na mwana oyo nzamba akeli. Donc to komi vraiment na suka na biso nzambe na ngali kana kopambola bino na koyenga na kolinga nzambe loboko le mobali et toucher moko na kati na bino afin que bonzambe esala pe puissance démoniaque et contrôler vie na bino te. Puissance nzambe za na moko na moko nzambe na lola batela bino journée na bino le za journée malam esika no so bima na gauche na droite ba surprise agréable et la na bino na ba banque na ba lettre na ba numéro de téléphone nzamba fungola bi kuke sike kamaki nzamba pambola bino vraiment nzambe nanga abatela bino. Jésus le roi des rois, oh alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus la manne caché, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
Pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Natira na combien de minutes? Kombo nanga solution na yo. Oh, kombo na yo bika moi.